Salut à vous, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bon dia, bonne tarde, bonne nuit. Mbote Nabino, mes très chers internautes de Eco RDC. Comme je vous l'avais promis, je vous l'avais dit que nous sommes ensemble avec vous. Tout ça la saison Nabiso à la télé-réalité. Aujourd'hui, tout ça bongo na Wenze Nabiso to benga en congolaise. Là où il y a nos frères congolais travaillent aussi des Angolais qui travaillent ici. Mais aujourd'hui, je pensais beaucoup plus en est na ya na so bande na biso on a filmé bango to solana bango par rapport à la réalité parce que il y a d'autres personnes aujourd'hui bayana bamboko basala ra minene aoze la bureau aoze anime ya nos frères oh ba sala misana bango pour ne pas iba pour ne pas senga pour ne pas bobenga e mendiant mais alors sala quand même musala na ye pour que aller sa famille na ye aller sa mwasi na ye aller sa bana na ye azala te mobile mo boala ta raswegelanda basi na sima. Donc ensemble avec vous to découvrir réalité à Wenze Oyash congolaise to lexa micro na biso on aura peut-être ya ko solo la on a mutu moko kati na biso a expliquer biso comment est-ce que ba vivaka comment est-ce que ba tekaka comment est-ce que ba salaka vie na biso na kati Angola de Christine mi papa na Gabriela toleka. Bien très cher internaute tous en kati Wenze na biso congolaise to beta réalité donc to so na mutu nyonso aza awa ya ko permettre biso to passer micro to solo la na batu nyonso ya ko ndima ke to passer micro ba expliquer biso par rapport ya ba réalité to vivre na kati Angola. Il y a des jeunes garçons quand ils ont expliqué bino kuna ba luka bambongo na bango donc ça ma réalité na biso comment est-ce que to vivre na kati mboka donc to beta mama solo muke na moni pe papa boa tarde man bien papa on se présenter na bato ba Hollanda biso pe si biso kombo na yo ya nga ko mona Mandika naza jeune ka ndes jeune noso Angola. Parmi les gens au baoteka pe na Wenze Nabiso congolaise yo oteka nini précis non nga naza vraiment la bungsa téléphone le journal biso ngala mais na fin libanda la collègue nga na zo mon pépé. Bien il y a eu un secteur ba rumeur mo ko le cas dernièrement awa sous prétexte que ba pandi Wenze congolaise ba pandi Wenze ba panzani mais à ma grande surprise na koti na mona congolaise ba tu baza kaka je ne sais pas mo ba panza ki bino ya solo ou ezaki na kamalo. Bon et ça là m'a vraiment ba panza Wenze ba panza ki te mais et nga salama mais et ça même par après ba toison qui juste de voir moi libanda ba loge comme libanda c'est dit que non ba kanga Wenze mais par rapport toison ra sala gouvernement peut ça so accès sur mo sala toison to sala tout ça mais bien na ka so sala parce que na loge na bino bo sala ka net nini ka ko bongisa ba téléphone à l'un ba téléphone to te ka ba accessoire ya téléphone to réparer capé ba accessoire computador mais aujourd'hui ba jeune loko la bino ba lingo sala te ba jeune bena bangola ba ya abandeka ba biki bazana bona poto ba vende ba na kata ngola mais ba sala na bango loko mote kaka minene kaka bo siko yo ko pesa conseil nini na ba jeune loko ba jeune bon disons ba vie na ba to sala ka to yo ka ngape na son pona na sala ngote ba so ba buchu soit disant ba blo bon moi ba vie na bon mais conseil ka gratuit et ça la que non baninga basa belé tu vois basa responsable bana basi na ndaku baboko la bango na Wenze donc so bazu courage ba roya pe lebiso to ya ka pe ba osala na bango e ka te komi pesa na millier enfin encore du temps on a mbongo te olingi millier ki bokolo bani bani so na mbongo te simba te. Ya merci beaucoup na moni pe mama awa na kata Wenze Nabiso ka congolaise eza Wenze mo pata bongisa ka ba téléphone yo mo moni kuna singa na télé ba oteka ba mapapa ba teka mo ba blog eza Wenze pena ya munene Wenze munene tozo réalité ndeni ba teka na kata Wenze boa tarde mama boa tarde maman ko se présenter pe biso kombo na yo komona ngai Fatima mama Fatima to moni pe na kata Wenze mama teka awa na teka kawa na umele awa na sala kawa oteka ni nebo mona teka bagazoza ba biloko mike. OK mama batu misusu balobi Angola eza mboka ya bana na bana c'est-à-dire mama mobo abengisi mwana Angola mais mama na mwana ba bomani bango mena kata mboko to c'est par rapport à la réalité le kana mboka ya côté kana ba réalité normale donc batu misusu balobi na mboko bana ba mama bango ba bomanaka donc boza na demo moko awe kabola ba famille batu je ne sais pas moi maman oyebi ça ni par rapport ya makambo eza maternité ya bana eza maternité Angola te maternité bana mwana nenga zo ya maternité bato mususu Angola eza kombo mboka eza konga éducation te soko utali Congo eza voyou pe komaka voyou
eza mpona bongo te wana eza balezondi. Pourquoi sur la maman oh bazara bazuba mibali moko boye mo mbala sala relo te ateka katema yozie ka okoteka na ndako na kotane libala koma ne buchu na wana ba mama balekana bana eloko osana vite ba otika la peka bongo. Bien très cher internet tozo continuer bata di pomba ya bata di mansele pomba to moni ope a ovo na kata wenze pomba ko pesa kombo na yo ya kumona nga 6600 6600 ka 6600 kombo so kumona nga yango na vraiment siko pomba yo osani na kata wenze to moni kana kata ka to sala ka to luka balara wa luka balara net ni bo sala net ko pa chumbu kaka sumiri tekiri ya normali ba sumbiri tekiri wala so yo teki ya normali expliquer biso be pesa batu musi ba comporter sumbiri tekiri sumbiri tekiri ko tsomba chumbu ko teka banini ya congolaise makambo yo pesa ko pomba mais pomba za na kata wenza osala sumbiri tekiri ko somba ko teka siko conseil no pesa ba pomba musiro ko ayo ayebi ne ba lukaka te ayebi te pomba yebi ya beta ne ka batu agenda ne ka ko yiba batu so amono na mbongo na sengo mbongo no boya banzo beto kwa mbongo no moko donc conseil no pesa ba pomba na batu ba mibenga ba pomba ba pomba wana ya normal ya ka ba diabo aba makambo ndenge tambola jamboka ya normal ya ka diabo jamboka ndenge kindeli je pense qu'on deni yo sala ngoto yo sala sombiri tegiri te ya normalement ya maele ya mutu ka mutu na ndenge ne ya vivre là comprendre on denga mutu na mutazo vivre. Bonne tarde maman. Gouverneur point. Nga gouverneur Akamba ya Baska Simba. Baska Simba ba pomba. Siko gouverneur peut to mono pa na kata wenza congolaise. Gouverneur ko exception nini o gouverneur asala na kata wenza. Biso pena to sala musala to bonsa téléphone to soma ba téléphone to teka ka ba computador nyonso to sala. Computador wana expliquer ba to computador pas ordinateur. Mais siko gouverneur quand musinga ko mona eza gouverneur à base mais gouverneur a osala gouverneur a oteka parce que pas tout mususu boye azo na pesa ya oteka comme eza pomba azo yiba na ye azo beta ne batu na comporte na moni pera yo za pomba oza gouverneur mozo sala te to sala po sambongo ozalelo kote na vie sambongo ko yiba so moi batu ba yiba po bana musala te ba yiba te ba banda wapi ba osuka wapi siko biso to za courage wana tozo luka to na basi to na bana to futa bandako yango sa ko luka mbongo to botola to kanga bato banzela to yiba to sama mobele to bobe basi babokola biso ya conseil siko na babuchu ba ya o bana bona kata ngole bakanga ba ba maboko azane ka mwasa pesa e bona pesa ba conseil ba zo courage ba luka po à la longue ba zaka na basi wana te ba zo na posa ba bota ba posa ba lesa bana siko basi wana pe ba zo na posa mibali mususu donc ba za ba ko ma dia ba fenea ba ba te o ba sala so bazo pena courage ba bando bimana tongo batiki mbetu ba ko luka munzambe asala mobali po alesa mwasi asala mwasi te po alesa mobali na kama raisonnement na wa no bon toza ba tutoleka na bande de l'école na pena mutu na tangi na leka na bande de l'école. Merci beaucoup Batarde Batarde ici amiga na yoka ba obela pitibu ngabi na yoka pe piti mbona nga plaka banini babenga nga pitibu banini mbaka nda mo bika pitibu adana ngula température pitibu ana kombo mususu ya kombo nga pena duwe siko pitibu yo pesa pomba anga na maître pena pomba benga ziba nini avimba na kati biso pena tokangi wenzo a congolaise nde biso ba maître nde biso yo ba maître wenze maître luka mbongo mais pitibu siko yo alain de guimetre ana kata congolaise osala bon na bongsa téléphone na somba téléphone na teka téléphone donc kopi nanga pena na sala na wenze yango wana obona oko yiba obona oko zokisa obona oko boma oteka ko zokisa ya kaso to bunda na ba yuma simba instrument nga pena instrument wa to zokisana mais ka bo mutu normal na ke na zokisa e wana simba te lobake to yoka na tena bino wana bagamo bonde mutako zuka mais ka bo siko conseil ni opesa na ba pomba misulo kola yo ba pomba wana misala bango ezalaka koyiba misala bango eza kobeta bato misala bango eza kaka aboma botola moto eloko na ye mais yo ozosala quand même ozobongisa téléphone conseil mpo na nga baza bapomba te baza bayuma po vwe pomba fo luka mbongo te mbongo no na poshi yo santika wabia okeyiba bongo okeyiba eloko ya moto oyebi motema neta kobwaka eloko mpe maladi lobo okufi donc conseil gratuit kota bamasa wana oza no maître normal mais ya koluka mbongo biso tosalaka fâche favor seke tobongisa bachombo awa tosomba bachombo awa totekaka awa baya pena baluka mbongo na voie normal bazwa mbongo mpo baede bafamille na bango yayiba wana mabe donc mabe makasi donc so pena bana bavi wana ya koyiba
okende ozokisa to batika mpo bazokisa mutu lera bitumba na bato boyokana na bango te me aparaza kabo moni mutu abato aleka nozokisi mabe moni mutu aleka na obotoli eloko ne mabe bango babotolaka na bazangi misala baya na congolaise awa toyamba bango topesa bango misala sope toyekolaka kobongisa bacombo wa awa mais apparemment balobi ke ya banda bato bakartier mosusu bakotaka na congolaise est ce que ntango yo ozobenga bango ke boya na congolaise ntango bokutana bobomani so bayokanaka te na biso bawenze eza ebele bakenda te na kikolo basala ta fashe favor bazwa mbongo mabeka nde bayiba te po koyiba nde eza mabe na vida basalaka na voie normale bazwa mbongo na bango na mutoki. Merci beaucoup wana Pitibou. J'ai aimé. OK, merci beaucoup. Bien très cher internet de RDC, tozo continuer à interview na biso. Tozipe papa na biso aza awa to solana e boata. Boata tsi. On se présenter na bato Hollande biso pesika comme. Nga kombo na trésor budget. Trésor musala ni trésor osala ana katash. Ala congolaise to bongisa ba téléphone to teka ba visor to ba digital musala biso ngona. Ça na bino ngwana. Émission c'est aussi la télé-réalité. To expliquer réalité ya mboka puis réalité par rapport à ba jeune to vivre na kati ya Angola. L'autre fois ezalaki na yoka sango ba panzi wenza congolaise. Et à ma grande surprise na yé na moni ke wenza zali batu ba oteka. Je ne sais pas moi c'est vrai ou faux que ba panzi. Non, exactement vrai. Le gouvernement changé qui président a eu initiative qui relève le président Otobima. Et avec la moi ramnaende munino soyaka aye na moi modification ba idéologie na ye alobi ke ba tout nyonso bataka na wenze ba noteka ba vision pour la repesa moi recette makasi na niveau de l'état ba futa ba moyen ba zo ba loja ba sala libanda ala kata wenze loge ezani loge loge eza moi tobenga le magasin le boutique o eza ke bon to ba magasin boutique te mais maison ba teka biloko ba accessoires et ba téléphone ya ba biloko belé siko pour les jeunes garçons oyo ba ya pa na Angola na ba Congo ba kosa ba tumusuke ba na ba poto ntaka na bona ba Luanda ba sala appel ote bazela ka ba ke na ba bureau ba ba papier ba ndo cinéma ba bureau ngo pe e ya na ngote siko ba komana bango ba mbakota ba gimario ba komana bango ba buchu ba komana Holanda ba sina sima conseil ni yo ko pesa na ba garçon lokola ba genre ba garçon. Bon, pour l'anglais, ils ont perdu de temps pour la misusu. Au moins, nous avons un complexe. Pour le complexe, il y a un complexe d'infériorité, un complexe de supériorité. Nous avons un petit de belé liban dans la Kinshasa. Aïe, peut-être et le goye a sala et peut-être son baningam soit mon laïe, mais pour la biso ils ont un pena pour la bonté. Biso moi la mobile news c'est un temps la mugina tongo fa bima aga ne luka po azala ba devoir rebela au sala ah to futela ndaku to somba mai to zalo mambele to sala radon et c'est nga foza la mbongo soko vandi nam to lo conseil là mto sala ozate et c'est nga la yo obima aga ne luka po ozo moyen ya ko se pour ko se faire soigner yo moko oza poso sombe lamba oza poso somba sapatu wala poso sama mambele facture téléphone mambele tout ça donc c'est nga fo bima o luka pour la barre bazara na batiti douana pour la ngala mona na ndenge mabete zelo mo fallait bazala vraiment batu o bata ba responsable pour muso za responsable yo moko o comprendre nini yo zali et puis lo oni sengeli osala soni e bomara kapo pa kufa pour la soni et là lo mo de rolo bateke yo zo mo la po bimo ke pes mo mile batu bazala yo ka soni ya sanstera to bengara mbongo baluka mbongo luka mutite. Merci beaucoup mais très cher internet hein Jatibo Chiboboa to sala musala ngoka ndenge ezalaka quoi botardi ouais oko se présenter la bato ba otala biso pesi biso kombo na yo bakombola ata bavandi na casquette buraku te asala shokara na congolaise awa oshokara osala neti musani ngasa atekaka na somba telefone na otekaka na kati ya wenzawa ya telefone yango oyo na otekaka kasi bato bakomi ebele babomi lunda baye awa baya mosusu ande na lunda baye bakomoboma cope bamoyiba batu bamotika badepo bana lunda bakomi ebele so biso nini préféré basala makambo bazonga kuna na province na bango voilà ce gouvernement nem daosala ke bango bazonga lunda wana bango te il faut gouvernement ça bazongisa bango mpo bayeboma wenze tokomi ebele na kati wenze tokoshoke su te mais sikota babengana ye bino na kati ya wenze awa ata gouvernement se décide ka benga bino na kati ya wenze sikoza osani la abengana ye biso totikalaki tonotiaka batelefone na poche tonoteka systeme ya telefone na poche ti bango mo baye malembe tomozonga ti wenze ezongi oteka
là babomi lunda baya tout baye shikongolazi et yo beba. Bien conseil ce qu'on a ba jeune garçon lokola yo o balingo lukate yo poza jeune garçon o go banda beko iba o ripo banda ota moi ba swag yo banda landa no basi mais on dit quand même yo vanda na wentelo kwa shikongolaise o te kaka conseil yo pesa na ba jeune garçon o balingo sala te balingo ofana banda. Ya mère ngalo bika ba yo balingo sala te. Mutinyo saluka rapo alia na ndako ya mwasi na ye na bana. Ba yo bavana na ba courage. Bako tata nzela ba ya kana shonga to lwatanda mna to kabula kaka. Ngabe se wakato zaka sérieux to sa musala kaka. Nakati ya shikongolaise. Malembe kaka mutakenda liboso. Eza posete ya kaka to lukanda mna to bokola. Batu na palin. Ba ya lunda ne batika ne ba doser. Ba ya malembe, ba ya uti lunda. Et belé on la plupart va ta lunda ba leke belé. Lunda eza ba province na biso c'est ce que ba sala diamant. Pour l'instant ba za kuna te ba bengani bango yango bango ba réclamer que ba yo côté la bango la wenze. Merci beaucoup. Ya merci. Batardo. Dia batardi mama. Papa to moni ko se présenter pour ça biso kombo na yo. Ya babenga ngai Christian Bilengi. To moni pe na kata wenzo sa o sa ni na wenza. Bon naza technicien na tekaka téléphone na bongisaka. Bon na yebité. Tozo solo la par rapport à la réalité to l'ex na kati ya Angola parce qu'il y a des jeunes garçons sous le kola yo balingo salate balinga kibuchu balingo lukate balinga biro na biro ngo petit le bana bafana na Angola biro tata Angola pe ngo ekena ngo zo kufara du jour au jour marambo zo beba du jour au jour marambo zo beba le conseil ni opesa na ba jeunes le kola yo bafana ba parler ba kangana ba maboko ba de la porte mais porte ngo ni billet ni passeport ni mbongo abisa ni mbongo abiye maolo ta poto conseil pour na ba. Bon c'est trop dire ali kamonga selinga moko seka mais ça bien ça conseil surtout mingi pona ba frère na ngai mibali oyo basalaka te oyo bazal kola babengaka ndenge balobaka na Kikongo bayina na quoi. Bon conseil na pona bango za neti ngao ne na vanya na wenzi na yeko luka au soit on dirait banata on a salité mais na zaka na persévérance na bi kenza makosunga na kosala. Donc conseil pina na opesa bango frère oyo azande ko mobali vieux papa o aza ina na vanda na pala salaka te zwa courage ya koya ko luka ata mai teka ata ko benga kilio yeli maître sali ozala ta michero po awa ya de beaucoup de michero ayebi ko bongisa te mais abenga ra kilia ayena kilia na ye basali musala ba pesi mo ne fils que na pale pe balé c'est ça donc biso ne toza boye to luka wala yango conseil na pesi na bango oya koka koluka te azwa pena courage ya kokataka kongi ntongo oye bulo oye na wenze vi ya kibuchu ya na ntina te okosalelo te vi ya bisenga ya na ntina te po tosalama bakreya biso po tolukaka donc il faut ozala na fort ya kolukaka ntango nzambe apesi oyo makasi ya kotambola kokima donc il faut osalela yango mbongo donc conseil nanga mpena ngo wana. Merci beaucoup. Batardo. Bien papa to mono pe na wenzo ko pesa biso kombo na bato Hollande. Normalement comme on a Yves comme moi boté là mais ala win babenga comme di Squared. Papa toza na kati ya wenza congolais sala yo sala net nini ba spécialité no zani. Ngana technicien na bon sa téléphone comptador. Comptador wana expliquer ba. O to droit to ebi benga biso ba biso benga comme PC. Eza lokola ordinateur portatif. Ordinateur portable hein yango wana computador. Oyo bongisaka. Si je na biso eza to solo par rapport à la réalité Angola, ba jeune garçon be na Angola ba yana bango Angola ba sala na bango loroté mais quand même bino boza na courage wana tika parler na tongo. Oyo na wenza congolais oko sala tout comme oko sala te mais ozo chaque jour quand même au sala o luka lipa pour na relayer sa famille pour na koboko la batu. Et conseil ni oko pesa ce qu'on a ba jeune lokola yo banga ko sala loroté ba zelaka ba bureau. Normalement exemple eza lokola ngamoko nanu parce que ngana za na mibengaka étranger pour na ngamoko et à moi passe biso to tanga ba classe na Congo to koma ba niveau ya université tanga ba bande de l'école mais to na mboka mupaya o to bengaka mboka ya libanda quoi to mboka mupaya na habité ceux qui n'ont accès moi ma classe lokola ba kolomboka nanu su na sika awa na vani pe moi trop ya mboka ngo to aki pe ka boy to zela ke non to sala ke o to tanga sala boy ezaki moi passe métier on a ça lelo ya ontele na yoko na mboka na ngai eza courage eta na mona mwa mobali na bimaka pona ko luka na ina objectif na ngai yango tinda nga mboka yango koma ke no lelo koma fongola téléphone
nakoma fongola oyo tobengi baordinateur portable yango wana. Donc conseil oyo nga na kopesa baninga na ngai oyo tobengaka lokola na mboka yango tobenga baprécieuse baprécieuse toza awa na mboka oyo baparese toza awa na mboka oyo tanke mobali tanke jeune homme toza na baambition quant à moi soki ezalaka ke non na bavitesse nanga mosusu na bamboka nauta nango ya mboka oyo te tani na mboka libanda yaka mpona luka donc basala effort bazwa force oyo biso toza nango mpo baleki biso na eloko moko te biso toza ndenge moko toza bagarso ata mibali tosombaka pantalon tosalaka boye kibote totika ngo na apart totiango na apart toya awa na mboka oyo mboka mpona koluka parce que tiki mpe bafamille tape babana mosusu tika na bakongo dabozwa force lokola exemple kwa nga moko naza awa lelo natanga baklase na congo mais lelo naza awa nakomi technicien namimaka ntongo atika mboka mboka ndako na nga na yawa koluka nazwa te mwa mili kwanza wana yango nasalaka na gardaka parce que babi mpo koma na ebele fo ata na dege ata na 10 kwanza ata na 10 francs mwa moke moke nazwaka yango nabombaka yango salaka nga lelo mpe ive nafutela ndako nasala boma mosusu oyo ninga nasala ntina songa mpe famille nanga na congo. Alors quand taki na mwa mobali valeur ya mwana mobali eutaka na kosala na kobundana na koluka mbongo yango valeur ya mwana mobali tanke yo atoujours nsima mutu ozelaka ke nonanga bongo nobetaka matolo bapesa yo yebaki mpe odimine valeur na yo. Donc fallait biso toa baexemple net comme nga na benga exemple naza exemple na bango bandeko na nga bamasa na ngai oyo tout aza na bajare wana ke non azelaka sala biso bengaka lokola kibebe butu avandaka na palais azelaka ke avandaka chez les parents chez bavoisin valeur edimine eza eloko moko ekitsaka valeur baya mboka oyo toyayika mpona koluka betaka iso moni kote bete simbi te loko kote mosusu esimbaka ya bongo bien apparemment mpe wenze na bino batraitant nde bino bakosombiri tekiri siko wenze na bino bato misusu bakendaka yibi na ye telefone libanda aye atekeli bino bino bosombi mpe bobongisi botekeli bato misusu et c'est vrai solo bayibaka batelefone mpe bayeba bon quant à moi nakoloba eloko moko boye nde balobaka bongo nde bayibaka c'est nga mpo na ngai eya trop dire parce que awa toyamba mpe baresponsable oteka telefone aye moni ke no ndenge bongo aza eloko moko alingi osala aza mposala mbongo moko parfois aa telefone moko boye aye ateki telefone aye mpo apoesa mbongo noke miyibi wana balobaka miyiba yaka wana nga mpa na nga bon nayibaka mbona te c'est trop dire nga nayebika baresponsable ayaka aza mposa mbongo aposa eloko moko wasala aza ma difficulté moko quelque part aye ateki telefone aye mine biso tosombaka mpe nde tosombaka yango wana. Ok, merci beaucoup. Très cher internet, to continuer bino mo boyoka baréalité bozoka makambo ndeko na biso baloba na ngolais eza boye wenzo aza wenza congolais wenzo boye bato mingi batekaka awa bato mingi basalaka awa babongisa batelefone ce sont des congolais oyo bauti congo baye mais bangolais mpe ndambu bakotakota na kati ya wenza yango bakoma kobongisa batelefone nga na bino ensemble todécouvrir réalité bandeko na biso mibali oyo baya na ngola bamoni ke ayiba na ye te aboma na ye te asala soyo nini te quand même aye na wenze oyo mpo aya koluka. Donc ensemble nga na bino todécouvrir mpe ka wenze yango nde ekendaka tosala yango mpo na bino baleka so boya na congo boya na poto boyebi mpa ngola te mais na nzela émission oyo quand même tozosala ko bodécouvrir mpa ngola na bandenge na ye ndambu donc de Christ ni mitoleka Botarde tomoni mpe awa ko se présenter na bato baolanda biso mpe biso kombo na yo nakombo nanga DJ Paeto Sarkozy DJ bongo DJ na kata wenze osala natekaka vision na digital. Ok, oteka vision na digital DJ babi na wenze na bino apparemment nzeki moyibi donc bato bakenda koyiba batelefone bango libanda bayaka kotekela bino lelo mpo longoli baplaka bato mosusu bango na telefone eza bien maintenant comme neka na kati ya wenze yo fongoli yango olie plaka olie eloko na kati ya telefone okoseke eza ya obeba Bon, mpona makambo ya telefone na telefone eyaka na problème nango wana edépenda mpe na motema ya maître ndenge nini aosalela mosala na ye eza mosusu ayebi nde osala mosala te azalaka na curiosité kaka azwa mbongo yango omonaki ekoma bakazi wana ekoma yamo ebele. mais sikoyo oyo eza jeune tomoni na wenza congolaise oteka bavisor na yo obongisa batelefone siko mpona bajeune garçon mosusu baza lokola yo balingaka kosala eloko te bana bango bagigolo balingaka kolanda basi balingaka kokota bagimario conseil nini okopesa bango? Bon, napesa bango mpe conseil baluka basala effort mpena baluka bazwa courage oyo ezozanga kati na bango. Merci beaucoup. Boa tarde. Boa tarde.
ya tomoni ope awa na wenze kopesa biso kombo na bato balanda kombo na Grâce Bella de Karine Bella de Kanga Grâce Bella de Pekanga bien tomoni otekani na oteka téléphone oteka téléphone na ba basi bateka téléphone toteka nyonso complexe ezate ko mwasi mobile commerce mobile ate commerce mwasi ate na Angola mwasi ateka téléphone ateka viseur ateka digital toteka nyonso oteka nyonso mais sikoyo lelo ya des jeunes filles bana basi lokola yo quand même yo koti wenze osala misala mona ba mibali na kati ya bana mibali ba basi lokola na kati ya ngole bele na pesa sala misala yo sala oteka na nzoto asana yeki ndumba siko conseil yo kopesa baninga basi lokola bon nga na part nga na kopesa baninga basi conseil koteka nzoto ya nango vite et puis musala to au moins soko osala yaka atona ba wenze bela parche congolaise qui colle les âges kwanza za nyonso ozana posa koteka na place oteka omiteka yo mutu yako sala commerce ko se retrouver commerce ezate que neti ngane na abona oteka na kata congolaise ni wenza basi naza marié na oteka na wenza mibali mais jamais na roba kende na oteka na wenza mibali na linga mobali non objectif nanga eza commerce objectif nanga eza na oluka mbongo yango na bisi ba basi nyonso o baza na kata ngola ba yokisa biso ba congolais soni baba yokisa mboka na biso soni batika eloko wana baya batia mesa baluka commerce osala eza pena bien pe epesa nzambe lokumu merci beaucoup wana conseil na yo de Christ Nimi papa na Gabriela to continuer na interview na biso juste pour vous faire plaisir mes très chers internautes l'autre s'est décidé vraiment to sur la bino wenza congolaise wapo esika bandeko na biso ba congolais ba se débriaka batekaka ba téléphone babongisaka ba téléphone baosala msana bango na voie normale na place bayiba na place azelaka bureau ezoya te na place akotaki Mario na place aki Buchu donc baye na bango koluka donc ensemble nga na bino donc tozo découvrir wenzela biso ya congolaise Bonne tarde okopesa biso kombo na bato baolanda kombo na ngai divine tomoni na kati ya wenza congolaise osani nateka pena congolaise oteka na congolaise otekani nateka mapapa na ndunda divine ateka mapapa na ndunda divine ba réalité comment est-ce que mapapa na bino na bandunda na bino ezoke mama na moi pe yangola tozokoka lisusu te tebi te tozokende wapi biloko mikolo nyonso ezomata biloko ezalaki na 20 000 ekomi na 30 000 ezalaki na 30 000 ekomi na 60 000 tozokoka mpenza te yango tozosema bakonza mboka batalela biso makambo bakitisa biso pri ya biloko tozokoka te pepe azosouffrir siko conseil nyonso opesa na baninga basi lokola yo na place ya oteka mapapa na ye na place ya oteka ndunda nde mapréféré ase décide asala nekaka kindumba conseil nyonso opesa na basera nakopesa conseil na bandeko basi lokola ngai tosala kindumba te senga ta mwa ndambu nzambe apambola yo oluka ta mwana efiso banata koteka kobunda lokola biso bakonza mboka mpe bajuda biso babongisela biso ta place moko ya bien mpo bajeune fi baluka kodébrouiller ndeti biloko ezomata boye jeune fi okeka kosala buzoba mais biloko ntongo eza na saza ya mwa 10 000 nayebi ke ya koteka akozwa bénéfice mo asala kindumba eza te. Merci beaucoup. Botarde mama journaliste okoki kose présenter na bato baolanda biso pesa kombo ya kombo na nga Kololo Gilberto Exaucier. Bien tomoni ope awa na kati ya wenza congolaise osalani bon naza technicien na bongisa téléphone computador bongisa téléphone computador eza ba ordinateur portable obongisa téléphone et puis computador et apparemment babi na wenza na bino ba miba comment ko yiba ba téléphone na nzela ba ya oteka na kati ba wenza bino pe bosomba bobongisa botekela bon eza mabe te talaka position na ya mboka yango ndenge ezokendelele mama journaliste bon miyibi mpe bakomi na bango mpo eza wenze eza mpona mutu nyonso ya misusu mpe bayakaka ayo osala mosala me ya misusu mpe bayaka mpo adraba o bato ayiba bon ça dépend ya mutu na vie na ye ozo affirme biso ke bayaka oyiba batekela no batelefone bino mpe botekela te batekela biso te nyonso yakaka ya moyibi ta okokutana pe na eloko eza bien osombi ya condition okuti yango obongisi oteki to obongisi utilize. Ok, bon conseil nyonso opesa na bajeune lokola yo balingi koluka te bon conseil nango etaka jove na jove elobango ata na français to na lingala yeba bato nyonso bakomprena portugais te portugais eza mwa kidiba jove eza jeune jove eza jeune bon conseil nango etaka jeune baninga jeune tolanda lokolo toyeba kosola mpo mokili eza compliqué okosinye eloko ya mutu moko boye tanto aza mutu ya mokili te
aza moto amondi mosusu bon ezalaka bien te conseil na ngai eza totia sérieux na vie mpo sérieux nde avenir yeah. Merci beaucoup. Tozana kata wenze na biso congolaise comme je vous l'ai expliqué kibino on est bandeliko. Congolaise eza wenze moko oyo beaucoup plus bandeko na biso ba congolais ototi Congo ba misusu pe bangolais pe bakota pe na kata wenze ngo kana kata rythme ngo bangolais ba pe comment bongsaka ba téléphone. Donc eza le quoi beau tour, so na ko expliquer ba beau tour, eza le quoi ba Koweït na Gambela. Wenze na biso eza bongo eza pe na wenze mo ya munene ba bongsa ba téléphone, ba teka ba téléphone, ba teka ba biloko ba téléphone, do ba jeune ba zo ya ko luka na place ba yiba. Na asi no bo to mona ba misuku ba pomba maître. Ba maître ka sans paquet, ba maître ba vimba la kati wana. Oh na place ka ke oyiba, abeta batazokisa batu mais azane quand même na kata wenze awa, a bongsa ba téléphone na ye, a teka ba téléphone na ye. Donc eza pe ba biloko ya ko encourager quoi aboyi na ko yiba mais nonza na mon oncle na la kata wenze pasa na wenze donc to kesiko ko ba sala ba bijoux ba teka ba bijoux parce que ba teka non seulement ba téléphone ba bloko ba ndunda pe koma nango ba mapapa ba bongsa ba téléphone ba teka ba chaînette ba za ba or hein eza le roi nzando pe karatin eza na centre ba pavillon eza na bato bateka ba or ba chaînette gouvernement a bomaka pe wenzango a exiger ki bango batonga ba maison eza bato musu batongi ba maison ba loja na katika ya wenze na biso congolaise hein to vraiment na katika wenze congolais Jean Thibaut Chiboaboa au mes très chers internautes de l'Eco RDC juste pour vous faire plaisir yango to tambola to faire découvrir bino penza Angola pe na bandenge lango nyonso na ba misala nango nyonso na ba quartier nango na ba wenze nango na makamna bango belebele awa siko to yepesa ba bongsa ba bijoux hein pesa ba teka ba bijoux ba teka ka est-ce que tu as bijoux tu as un téléphone on m'a cancer quand tu as un téléphone est-ce que tu as un bijou to solo la paix na me pe oncle na ngano tapi pazawa to solo na etiu ina le kaka mais très cher internet juste pour nous c'est ça nous to découvrir une zepse congolaise to découvrir ngona lolenge na ngoya batu bateka ka ba bongsa ba téléphone bateka ba vision to yepes ko to bateka ba o bata. Ah ouais, bonne tarde. Ben, tu vas se présenter dans le Hollanda biso pesi combo na yo. Bon, mabashi, nga mabashi, tapi mabashi. To ya na kata wenze na congolaise, to to ba bongsa ba téléphone, to pesi kan bino bata ba or, bata ba bijoux, bata bateka ba chaînette. Biso na biso to sur la télé-réalité, eza to sur par rapport à ba réalité nous to vivre na kati ya Angola. Eza na batu mususu ba ya na kati ya Angola, atangi na Congo na Angola, azika maboko akangi, aboyi ko teka aboyi ko bongselem sur téléphone le roi baninga mais quand même bino oza responsable oza parent ovani pana kata wenze ote kam tumso yo ka soni peut-être pona ote kanzima ko mané Mario ki nokota libala akoma na ebuchu ya mwana mobo ya mama mobo ya mukolo na ebite oncle conseil nini européen na bata ba jaro conseil bien zaka ba petit bazala na lokonda ba vie po biso be ba boulot oyo to bandi yango banda ba côté wana ba côté Ken. Alors tu banyo ba côté bazando tant longo bazando to yebi bangola tel meza idéologie yango wana kaka donc talaka mabele biloko sa mabele yango za biloko sa mabele ba trésor caché donc esala makambo belé lo donc talaka donc yango moto zabo ba petit bala na biso baza sima na biso courage donc ba melaka mai mingi po mitema na la pio po masolo so sala ngo fo motema la pio so za pio to ko mara bon no yeux loko yo wana okei alors ce que za kimia olanda pe mo lobi pe o bimi po le lope tanga ba kombote même su bazadi asi ba bima to banda to kana ba père bazaki ba beloti banani to zaibe ba père ba forma sur la mosala alors conseil beza on peut saka bango ba la simana biso ba vie de auto zana boto cheboye sala mambebele ba momi baza bana baza ba misu bazana mikili de bana bakendara ba ke ni moko na ndeto vandeli ka boye na wenze le wenze za ya entreprise na biso ba cormesan yangwana. Merci beaucoup très cher internet de l'Eco RDC to continue ba interview na biso bata botardi papa to monyo pe anakata wenze ko pesa biso kombo na yo au président Bijou hein président to monyo oteka biso teka toujours or bien conseil nini ko pesa na ba jeune garçon o lo ba linko lukate
yo za papa quand même oza na kati ya wenze ozoteka na kati ya wenze oboyiki minene donc oboyane mpe peut-être okota mpe ki Mario oboyi no kolataka swag jean mpo banda olandaka basi na nsima quand même ke okosi na kati ya wenze ozoteka conseil nyoko opesa na bajeune lokola bana lokola ya mikie oyo bazoya na nsima na bino na bapapa mpe mosusu lokola bino. Bon conseil bon tokopesa bango eza ke nde bapeti bazoya bagénération ya biso oyo ezalaki na biso na bango eza différent bango lelo fo baluka ke bayekola ata mosala moko ya maboko mpo lobi esunga bango po soki mosala maboko eza te vraiment ezaka mawa mingi mpoza na bato mosusu baozela bureau aya bana na ngola depuis kala ozela ne pena bureau akangane ka maboko bureau yango mpe yaka nango bon bazozela babureau bon ça dépend ya niveau ya moto quand même mosusu basengi ka babureau mosusu basengi ke bureau ezopesa te mais nakota na cope naluka kaka po motu tu mpe omona moto mosusu ateka na wenze mais ezaka toujours makambo ya chiki. Merci beaucoup, très cher internaute de EcoRDC, tu continues à interviewer Nabiso. Bien, mes très chers internautes de EcoRDC, comme je viens tout à l'heure de vous le dire que tout ça la télé, na réalité c'est passé na kati Angola et puis bon moni ba image tout ça continuer à tout ça na Rangel, quartier ba benga Rangel Marsalo na salon ba Jemia, ba Jemiu. J'aime les ma passe à te bien avant j'aime bazate ba voyager qui ba voyager à musala na mbongo nini ya musala oyo donc to yebongo hein na bato ba sala ana kati to sera moi muke par rapport à la réalité papa ba noko ba linga ka swag mais il y a des gens oyo mona que a sala musala mo bo mutu musala ki lango so me musala ne pese la afutela ndako tali ndako moni pe ndako a zo charge ya bato ape na bano a zo charge na bango mais banoko musu balingi na bonga ka swag ya ngala ta pantalon enfilé jean landa basi na sima ya eloko tazo rêver kaka mbata de Michuri ya botadi maman Sanda bonne santé kimia pina na ngolo bientôt ça va pas na place na musala très content pour toi ko yoki biso sonité et le côté tu es content de ce que Ozana ngoza content na makambo nzamba osalela yo bon si je n'habite vraiment normalement ezako tozolo la réalité oza télé réalité tozolo la réalité ya makambo ezole kanangola par rapport na bino ba jeune ba tumiso ba longo ba Congo ba ina ngola bazo rêver na bango ba miso ba ozia na bonka bureau mais comment na ke Michuri azedi na bureau te Michuri passe na classe moko asala quelque part mozedi na bureau te ondimi na métier no muso kundoli yango zo saela ngo ozo kelango sonité donc qu'est-ce que tu diras peut-être na ba jeune garçon lokola yo ba yo ke ba misala musu soni ouais pour na part na ngai na loba ba jeune garçon ba yo ka musala o soni ils a bien été parce que na musala oyo mingi ba voyager ba ki besika ndenge na ndenge ba ki États-Unis ba ki na Europe msi tu na boka na kati Angola ba osala makamba bien ka pona boulot oyo hein to ki boulot oyo pena donc il y a boulot moko pona nga et par na ebite pona batu msusu ya pona nga pena boulot oyo il y a boulot mo bien pour biso to na Angola to ya ko luka hein to Angola to ko luka donc mingi o lobeza te boyi na ko yiba te ko yibeza fo non ça kuluna po ani no yiba po ani sina maboko basana po no lukati no yiba po ani père des enfants aussi si nza papa ba mi balé boko la bona musala papa ba mi balé o no boko la bona musala oyo o no tindi ba mpe libanda mboka na musala oyo ba jemi bakio ouais ba jemi o bazana voyage ba mbo voyager pa batikela biso boko to cadran wana Michuri aza content na musala na ye hein aza content na musala na ye et puis conseil ni noko pesa na ba jeune lokola yo o ba rêver bon conseil na ko pesa ba jeune lokola ngai o ba rêver batika rêver balamuka batika rêver balamuka hein batika rêver balamuka baluka mboka oso luki e pesa melayo soko vandika na kwemo boza matolo ba obetelo matolo obetelo matolo Michuri à part makambo yo sala manza ko za na classe msusu tangaka quelque part bon natanga pena na Congo na pena diplômé en électricité bien Michuri a diplômé en électricité mais amonga ke soka base de l'électricité wana awa milai akena na musala na ye ezo lesa ye o boko lié ezo boko na bana ne ya ba kolo place to baba je mama mana desculpa ya faz favor
ba jemio ba kolo salo ba mapasa ba kolo bisika o basala ba manzaka ba bongsaka nini bataka ba sil bazate ba voyage ba o voyager na mbongo nini na mbongo ya musala pour dire que musala mo ya soni ezala penza te botarde botarde Sandra télé réalité Eko RDC ko bien na salon dans la Marsal bisonde salon oye banisa reconnu na Marsal comme na le banana Angola Luanda mobimba po ki ndabi sango tina ba poto po abstomba ba star ambora oyo ba Sandra tu na salon oyo yo yebi esa télé réalité oyebi tu na salon oyebi gaza bon par rapport ya ba réalité ozo le kanamboka oyo ba jeune garçon lokola bino ba jeune fille pe misu balongola bango ngolo ba misu ba ya ba komina bango ba kosala msala kindumba ba misu ba awa ya mibale ba komo kota ba mabala na place ke baluka ba komo wekle ba misala mususu soni yani ke repesa conseil nini na bandeko ba jeune lokola yo. Bon pour l'anglais dans le baba français ba il n'a pas de son métier musala oyebi oyo la soni pour la nini ou bien musala oyo oyebi te o ka soni pour nous prendre en pour na nini biso tout là to ni na bina kinois mais na mboko to vivre comme ki ba bangolais mais biso tout ba kini to ye awa to comme pe na ba famille mo ba oncle na biso po biso ba tout ra Congo na biso ba na ba botama awa ba ma mi pesa trop comme idée ki ba na mboka oyo biso ba kinois tala to la lola moi to ko sa famille mo comme tous à la limite mon boy ba réserve en ngi salara mais tu as tout marrant tu as ba billet tu as ba passeport na bamboka oyo mère quand on ti kini na ye awa ngana ndro yemba ngana ba kini na ba parler ngi salara na tant na mboka oyo na ko na ranger awa na Marseille parce que tozali mboka ba star tu vendra awa mona ba star Tito sur l'émission, Tito sur le monde ba star ba kota awa mona bango Masa beta du Kambwa dégâts la fâche tout. Ngata na koti na mboka ona kutai awa na Marseille na quartier oyo. Amona ngapi na yemba bi te. Masa ya ndenge nini fo. Na la poser le mois ba linga la to solara e kota rapper la musique angolaise. Na bi premier ati lola ngapi na compositeur na yebi ba koma musique na yebi mamba manduli. To bete la pesa ba du Kambwa na pesi bablo na teki banzembo belé tinga mona apena pesi sur star télé réalité malgré banzembo na yo pesi ba to belé a ba angolais ba zo yemba ngo mais quand même on s'est retrouvé à honnête awa yannick yo sala siko eza bon siko tant biso to na malinga la moment mobulu tala to ba pour tirer belé tina omela mboka a nanzo koma ba musique ya mboka o na komela DJ Darcy Wawera na kwa to comprendre sikoyo musana neti nini o yannick osala siko ngala tala ba mumkiana na ziwana na ye awa na Marseille na ba jemio to sala monga sosi ba ba da musala ya manzaka nga pena ye na tie ba mbongo na ngamu na le nango to sala lolande si associé mon compagnie mo bingana bango bazi bala bakenda bi ba poto bana poto na mitin to sola buye Mandela yebi Sarah la merveille yebi siko sala ondeti musala ni maso na tikali awa ndenga na tikala na salon o na mo cadré na micho na kati salon o ma musique na micho lano na kotango te tala micho na mer pour mer avant libanda na tikila ki pona micho na ki pona mamba bulo a mamba bulo neti ba bulo ni bulo manzaka oyo mona a biso salon na niveau mo ya pro yo ko sala on appelle sala na niveau mo ya pro sala ala ba chine biso betu biso ala Luanda ela biso ba oh sala ni tabit na ba chinois to sala nenga na ba chinois ba diversaire na biso la ba chinois zeto beta ba chinois beti le roi bimisi bu na talent la te ma fala beta ba on la beta on mona ba image ça art ba dessin ça ni tout ça au CPL na même yo pour ça le jour oye ozo le roi bien au CPL na ndeti yaniki ozape na classe moko yo tanga ke biso na ngo to ça ba temps père otanga to si ba temps otanga ti to na ba mboko to se retrouver na makambo mais to ça na biso père bien mais to vivre na biso bien to ki mboka na biso pe kalaté et comme na bien pour président Obatie na monument changement et salami ba congolais belé ba loba so pe Congo comme na bien to ya pe to continuer pe beti na biso na niveau Congo. OK bien to so continuer bien attends na salon de coiffure siko to moni de connaître pe mobile to solo là par rapport à la réalité en haut boitard boitard de Sandra Boni ah bien no ko boni ouais qui me bien na Hollande Zambé est-ce que c'est présenté là ba Hollande biso pe biso ka Congo
Ouais, nga John Kizaza les mondialistes na quoi faire dame. Na kati ya Angola na kati ya Luanda. Na kati ya Luanda. Mais John na moni ozolobela musala na ona fier. Olobeli musala na ona esengo nyonso. Par contre que il y a des gens comme toi lelo ayoka sonia lobaki sala basuki ya basi. Ayoka sonia lobaki na sala na salon. Mais quand même na lobitango se présenter lobi ngo na fier moko boye lobi on a bien et ça moi personnellement bien. Makamna so tozo sur les réalité. De réalité na biso de vivre na kati Angola. Eza na ba jeune garçon pe lokola yo John Boyelelo aboyi na ye makambo ya kosala boye kosala baoze la bureau. Oze la compagnie cause la compagnie na pe memi ezela zela mokombo zanga mokila comme disent les Congolais. Et tomoni John jeune garçon lokola yo oboyi no oze la bureau. Donc on a peut-être quelque part dans kata salon boyo ça no basuki ya bana basi. Hein? O ça basuki ya bana basi zo planter, o ça ba modèle, o sokola ba basi mi tout ça te gêne pas. Bon, vraiment, on a la vérité, il dérange en pour matin. Il dérange en matin. Il est innocent, mon boulot n'a pas la langue. Donc, Moussa n'a les langues fort. Bon, on a eu depuis Kinité. On a eu un Luanda. On a eu un comment on a mon logo au salade. On a préféré qui est. On a eu un Moussala où il y a une facilité. On a eu une volonté, on a eu une fière, on a eu une casse. Donc, partout où on a les caca, on a eu quoi faire d'âme. Donc on a ma pinga le roi général le roi maréchal donc ça là on a bien fort bien Moussa quand même on a bien apporté un plus non et apporte belé taka depuis na koya mboko Moussa na salaire yango na futé la randaku na responsable na boko la mwasi donc makambo belé donc na vivre rapide na kitoko na mbongo ka ya salon un conseil pour des gens au ba Hollanda biso ba jeune garçon quoi biso ba revers to benga bango au ba yaka Angola na ba Congo ba kosi ba tole musuki na za na poto menzo ka za na Angola sala ne pelo mo te conseil ni okopesa na bango bon eza na batu misusu ba genda mboka mupaya pona distraction eza na batu misusu ba genda mboka mupaya pona distraction te ndesinga pena dans depuis Kinton na on y atambo na na makona na mboka o na ndo bouler déjà que na évoluer vie na ngai donc natala geloko osala ati vomina yekula musala moko bo ezelanga na facilité ou na ko gagner le msuma quelque chose ya on a préféré na yekula musala o ya suki ya basi alors comme na Congo na ndotanga na sala mécanique générale na Angola na tila la mécanique panzi na Angola na yekola musala mususu. OK, merci beaucoup John. Boa tarde. Hein to moni poser na kata salon na bosani ko tuna kutu ndeko John salon. Ah, tout ça dans salon Papa Tony Akwani. Papa Tony Akwani. Na kata salon to Papa Tony Akwani. To moni ope ozo sala musala na oyo osani. Ya awa nazo sala bandaki ko sala ko planter na parce que les affrontes dans six ko na bende na moi ceux qui ondam après na bande na aussi c'est moi liboso. OK. Okopesa biso kombo na bato ba Hollanda biso. Ouais, kombo na nga junior. Nimba même pas comme junior Schengen. Junior Schengen oza peka quoi? Oui, naza pena quoi faire. Ça peka basuki ya basi. Ça pena musana nga pena ngo nyoso. Bien junior azana musala mususu yo sala classe mususu yo tanga na ndenga Congo to depuis Congo banda sala musala. Non, na Congo na tank pena classe quand na CDC bon, na salle commerciale na Congo na parce que tala ka awa biso to ti Congo to ye misala so to sala awa simbaraté donc c'est qu'il faut yokola musala oui c'est un peu sungo na libota pour diplôme awa pende soate donc c'est ça que moi na yokola musala na ngai papa Tony et c'est ça que na travaille toujours musala na ngai vivre nango oyokila ngo sonité musala pourquoi parce qu'il y a des jeunes garçons comme vous lelo pas tellement ça la souki boya yo ka soni ayokila ngo soni ko ça la souki boya linga bureau yani ka ba muna ka papa swege ba muna ke danger ba muna ke boye mais na ndenga bien o souffrir na kata mboka ba même bino ondimi na musala ozana soni na ngote puis tu es à l'aise et le makoloba net bolba Kenya pas le son métier pour moi musala nyonso eza musala nga na jeune okoso ngana zabwe siko so ino ka musala ngandeni po musala ona sala oyo yango le futela nganda ku le sara libota na ngai bana na ngai na ça bien no ka na ebité pourquoi parfois tout ba yoka soni sont les pérés na ba péré parce que musani yoka so o ni se ko tsara mbongo eza déjà musala ouais c'est ça mon conseil pour na bato ba Hollanda o bato na ba vanda na bona ba palanzi Nicolas Matsi bo azeli 17 ans sokola parole pour de mémoire mbalo kola yo atemi na ba bana benga ni ka basi wana ko ba ki ba ça ba péré parce que conseil na ko pesa
et pas baninga monsieur Chabongo batika distraction pour eza distraction on eza distraction bayokola soki ayebiti ayokola parce que misala les ebele na mboka oyo parfois mona ke pas patience ya ko sata musala onga na suis patience nga ko kate misala les ebele donc baso courage baluka vie donc c'est ça qui ko va nda ko vivre nini parce que to di ba futur otongo ndenge nini donc il faut baso courage comme nous exemple connaître biso boye donc yakola na pe lokolo na ngate mais misala les ebele ko sala donc c'est ça donc courage mtabenga jeune au papa comment force toujours aux gens qui là il faut travailler il faut pas que ça goigo donc ça tina mon côté il faut travailler c'est ça bien goigo ça tina mon côté de Chris Nimi merci beaucoup merci na papa Tony on a payé biso pe place na ye andimi quand même to côté caméra na biso to ça na biso merci beaucoup bien très cher internet de RDC toujours continuer bon na na biso to moni pe ndeko na so mbali awa sala msala na ye papa to ko zo mo mketo solo la bien Bâtard maman. Pourquoi se présenter na batba Hollande biso pesi biso kombo na. Ouais, merci na CP mingi ne beaucoup de biso na kati ya boulot nga komona ngai tonton Tami de Luanda donc eza boulot na ngai na mettre froid. Libanda ba makamsu to sena banching na bakin na kati ya bangola vie et me relaxer sur la réalité musu to apprendre ba boulot mususu pour na ko cadrer libota un bon papa toujours chemin. Tami na ndenga Congo sali classe ni. Na ndenga Congo na sali pena gestion d'économie na za pena gestionnaire ya économie tali makambo ya Jibomba station otobenga na Congo. Oui na ngolo komina o. Na ngolo na mettre pena ya froid makambo tali malili assez ya mutuka froid na kati ya mutuka na kati ya palais donc souri na kati ya Marseille sans Miranda ozipena malili. Ozipena malili. Tami comment na kena Congo sali ba gestion oye awa okomina msala msusu donc bon, je ne sais pas moi comment poser cette question. Conseil ni yoko pesa na ba jeune garçon lokola yo. Yo uti na Congo sali gestion. Oyo na Angola okomi na makamu susu. Donc pesa ba jeune garçon lokola yo conseil ni ba vendre na mama bandaku, aluka neka bureau ko sala gestion pas sali gestion zaneka compagnie moko boye ake ko tamikana bando vendre na bureau pour signer ba papier pas komaka. Mais yo quand même monique te so biozela ba misala no côté gestion bongo makambo zo simba te tikana na landa na o na simba pe o non. Conseil ni yoko pesa ba jeune garçon ba ozi la bureau ici ko ba rêver. Ya merci pour la question, une très bonne question. Donc ceux qui toli na repesa na ba frère na ngai ba kinois ba congolais to va ba kotoyo isa to kana maboko te to zilaka bureau te parce que ceux qui zo umela il faut to mitcha toujours na musala to créer kaka na secteur informel pour na to luka moi lipa bana et qui biso esprit bon to yeba otambola bien pour to zeli bureau so yate comme ça biso ba mandia et comme ça biso ba debandato landa basi na sima po ba guchu c'est pas bien donc c'est mieux to michala nzela to michala maboko mais ça maboko atana informel to mi s'appelle pas bana ma de so bana ça biso bien pour ne pas être guchu luka métier mo boyo sala wana za maloba pour ne pas être guchu faut luka moi métier mo boyo musa maboko et sunga o so mo basket net des na lati boy ça coûte trop cher mais le roi na sara boulot na koki quand même ko payant. OK. Ouais, merci. Ah, merci beaucoup les amis de Chris Nimi, papa na Branley, papa na Gabriela. Très chers internautes de l'écho RDC, je suis déjà à la fin de cette émission hein. Na tambol na wenzas congolaise, bomoni wenzas congolais, seulement wenzas congolais, c'est bomoni batmusu basala manzaka, batmusu basala basuki. Donc comment est-ce que nous en Angola on vit hein, nous vivons en Angola par rapport à Wenze Oyo. J'avais expliqué dès le début Wenze Oyo tina nango zanini Wenze Oyo basala ranini. Donc je suis déjà à la fin. Quant à moi, je tiens à saluer mon boss Jean Thibaut Chiboabo JTT et qui est quoi Fikine mais big salutations à vous, mes concerts confrères de l'écho RDC. Par le biais de Chris Nimi, papa na Gabriela, je te salue mon caméraman et réalisateur. Mes big salutations à toute la famille Ngenga 00 c'est Atlantique et Balezanga Souka et Messo Kofere na Peso Bambote, Cédric Agostino, David Lutete. On a pesi bambote belé na bino batu nyonso oyo bolandaka biso batu nyonso bolingaka biso hein flexing depuis Canada je t'ai pas oublié hein mes big salutations à toi na bosanité balobi papo Teyo Mukenzi la patoche je te salue na pesi bambote belé quant à moi je vous dis déjà au revoir hein? Bye bye on se retrouve au prochain numéro de Chris Nimi papa na Gabriela ciao ciao ciao